Mobile à porteur, moi ça l'ambela qui tité. Ouais, ça me corrobe la fièvre. Mobile à porteur, moi ça bandela qui ba masango et là la buka buka son sanamo. Faut attendre na kilo. So fufu ezate somba sa masango sala poto poto. Tango su mwamba. Pour mobile ça na capacité de mettre ça qui bien pas son bon futa fufu na po quoi. Yo. Bate ya yo. 7000 fois 8000 na pêche na mando. Nano ke wonzete bandi. Yaka na bude kate 600 na mbongo nyo zo 6 bude. Yo. Ola mbenga su pour mai po be pisi nyo se si na bude. Après que c'est ça ka bouillon français. Aussi si mbongo te be pisi na bude yo. Yongo basi bazaka na avantage. Ya makasi. Pour ba na nzoto mike libala ka demo masi avimbi ko le kamoba. Ako pa vimbali. Wenze. Ameka biloko na moto sa ebela e. Après ta ko kabola mikoti su na kati. Aussi si ma papuna kingo ergo kabalaso mikoti sina. Quel avantage? Wa mabala kala turo yego ebana. Boniko balak solo la. Est-ce que baliaka dembuma? Wa lenda matike muni foyeba. Ero so lambo mekiri papu yelanga pe poso na ndako. Papa meke komi netani. Nga kolombongo te tika awa to siasu maekita. Non personne ba piste close sec. Mon ami bombanga. Na yina kotala batute na baelande ko kene pa na bino po bozana balangage mabe. Mutu so ke tala ye komi o bolola ko senga ngambongo. Pour comprendre. Na vie zanga tutika na dignité. Foutela mais en respect. Que fana ndaka bandeko ya ofele mo kama le bébé le zolia sou tala. Na te original ko. Ya moninga man fou. E simba tenga nanga. Na se madame so yo ki ba te tali mo bala vie na oye. Na nde pia kelme na forçak. So ko changer nga okyo na fopu. Heureusement pas la moutou comme Rosalé c'est quoi bolola tchako na kimia te na esa ko netoko me fufu na bombarder que tchako matame bim OK sika mituka talo zi mituka me bambana ba ko mi 30 ko kimia wa oyeba ouais entraînement li felo c'est vrai so nyoka mina kongo na li felo ko lela makasi batondo kamo wa mutema munene Congolais ndenga zale ko zane pire bozo solola nyoso ko betela take pire yo nzoko mtaso poto pembeni ye o kansa makamno tu beba rezama to muzalibanda nzoko nde Pirio, à autre Rio, on offre dans l'église, il peut beaucoup se l'enfoutement, l'enfoutement gagné, à habiter. Même enfoutement, à Gokanga Congolais, mais que son a kangé mingi basili. Tous enfoutement, monsieur Tokanga Batoua, ouais, enfoutement Congolais, ça la kandam, ouais, tika biso monde te forcer, on a encore toko c'est l'enfoutement qui Congolais. Mona oazana grâce, ils sont ba moni, ba timbeli, ba étouffé à matate. Bango batika la kase, comme Tinzamba Linga, bango band avec bandela muki, ya muki. Oya ko forcer grâce so ba moni ba ko sa ko commissaire so ba bengi po ba chele poison ceux qui na kosi tala kombe de basala nzambe ba kufi na église mais ba to bomi bango ba talibana teka bate yango mona banga ke église makasi ko leka mukili ngaso na otamba na batamukina na confiance ko leka ba église na lo bango clair premier ennemi na yo coffre fort à motema soko bateli munoko na coffre fort à motema te oko se livrer partout okobimisa bitumba sa obonga partir malobaka na audace ozana ngo komelo ngambo bagare ba ebandi keba na mutalingi mbongo lingande musala pesa ngo konzo pesa mbongo bongo koma nango stable ko lula mbongo te lulande musala eloko sengi na Kongo balingi bomengo sabalu baluka ko tamba ba prophète bo prielenga ba prielo na nini problème yo sala nzamba barayo comme belle parce que nous battons pas comme les premières fois qu'on a fait yo kenda ki fait to kenda ki baro sali ki ndumbo lango so nkutu iner obeti maso na tongo ndena koma kinda kuma na eba parce que nana bomba ki osata or sata za na posa ba to boma yo lango meli masanga mukomito tongo so ki mutabatelo nani zambe parce que pona ko pesa vie na réseaux sociaux là nani bere de sana Congo na te original au comme na je reçois mais les kana Sophie nanga charge que reçoit mais sanga mobile na mona sous kaka au place tonde raté au baksa sous charge est-ce qu'on fout mais en famille yo moko bolole na mikumbo sengyo ya kubwaka. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, mbote mingi na ndenge bozi biso susu na mokolo ya sika donc bino bozi biso de partout à travers Congo Winner Télévision de tolobaraka biso na bino eza mariage mo otikala ka ya libela obengaka perpétuel voilà. Sous ba demande na bino déjà les loto ko yambela bino soit to yambel bino pasteur John muto azanga ka maloba te nende to kosola sur
toutes les actualités oyo ezoleka na mboka na biso boyebi vraiment matoi na ezalaka partout ezalaka na ba secteur nyonso ayebaka donc contrat de partout et atiaka makambo en ordre et puis azongisaka bato na nzela. Merci na madame Sarah Kabuchi, merci na Albi Bayunga, merci na Adida l'homme à la taille S, Adida Lumumba, merci na bino banso de besoin de partout. Déjà to banda masol na biso ka ndenge ezalaka avec mon invité Pasteur John ndenge na lobaki ne bandeli awa na pese na mbote Père Boni. Voilà. Mwakala. Azali. Santé Boni. Dieu est bon. 5 sur 5. Yo zanga kando maloba tende to lobaka kana kati ya Congo Winner Télévision. Tozo vraiment nsengo ya koyamba yo pour la première fois. Toso la mingi na mambo etali ezoleka na mboka na biso to mona ki concert a fali était koleka le 29 awa et puis mambo etali mingi vie privée te mais ba carrière na yo parce que oza mutu ya télé o mesala na biso ozanga ka makambo na epinda nanga par rapport à quoi to ke ne pete songi pai oya ye orozela ye otuniye otuni bafano balandaka ye wana nazo considérer le quoi citoyen congolais message nanga so na zaliboso na bino pona te ya batu ba changer makamba batu etalaka ngati wana penza bozelaka mpe tango bozo banda boye ba alingaka nini ateyaka nini posa na ye nini nyonso na toyeba ngo na baki na balandi nanga ake yo matoi no ezalaka partout o ramasaka baactualité nyonso ya mboka bien te vana mona bakosa yo na ramasaka te na lobaka nde makambo mpona batu tu na kotika koramase makambo batu par rapport à quoi nga na teyaka batu nde oyo boto aza moto mokili kobanda na président na mungamba nde na teyaka na teyaka ba vie privée ya batu teke likambo na yo soki esalaki mabe te malamu eya pa nanga comme si na appuye to na bebisa to na sala bo wana bozela ibo tuna ye c'est un peu ça c'est un peu clair. D'accord, merci beaucoup pour la rectification Pasteur John. Nathalie ya petelte akana ya pete ndo sola mambo ebele toka ki ba pesa ki convocation bien que mikolele ki ebele mais zaki sur base anime te zaki bande umoka loko abino abimisa so ba pareil na awa ayaki ko sala émission bon tie ko magana ba IP crime tantôt za na beau frère tonde ko moko to ya na inde Soudan wa kende ko influencer ye nde ba yaki on accompagner ki mabe les résister qui comme si no ba comment likambu nange comme na IP crime nga criminalité nde ba yaki à cause $1,800 fona futa na kolo chaîne nango za kana poto ba yokani soki ya solo soki lokuta ndo moni makamane soki tan ngana la police ngana tona problème te ba konza la police baza très bien IP crime ko bandali ko tina se ba nga bien yende mutu wana na ebisa ki na yebi likambu na yo te teke bungaki awa ndenge toza en tout cas na yebi te na mona gite o alobi mo ka mi yebi na lobaki po na part na esengo ndengo lobi na kucho fundi pe ndengo zo réclamer ki balongolo musala d'abord NSA ikolo na etin zonk se musala soka bungisa ki ya solo ye mutako yeba mais na zo reconnaître ce ko futa na ko futa bino $500 na ko pesa pour na gratuité na 200 na pesa ki ba soda ça fait 700 o etikali na yebite wana soki na sirisi yango o ya kokende pesa akendo funda siko place kokende ko funda comme ça na l'accepter boboto nanga comme na suka na l'accepter kanda na ngeza la wapi na tout ça comprendre wana penande mais à part ça normal donc c'est un peu ça très bien ndo mo pe ko tozoki engagement na États-Unis bi passe bilo ngo ezaki ni nani natinda ozong selai eloko ne ko mona susu ngambo frère wana na kolochen soki baza ba bola na ebite sona ba bola terme mabe bon akelo lobaki ngai pona funga sa chaîne fona zwa biloko ya mutu wana ki soki micro na so obo benga na ebite na entre soki na caméra ndena funga sa chaîne vraiment tala mentalité ba et puis mutango za moko tazana ba camarade misuso bazana ba poto wapi nde ba biseke ngana bomba ki pona sa chaîne pour mon niveau ya batu tona ba Congolais sal aza bon Congolais nyosote mais majorité ba Congolais sur 100 yebango 75 bazana nu bazoba malgré tout le bi français à la cravate Congolais salama na machero basalaka sata o etikala ko ba goudron misaka pétrole nde sala ko Congolais na zo bisayo Congolais zana mentalité moko que Congolais nenga zawa tayo na ko maneti ndenge nini omoni na to natali jida natala ka jida na tango Jésus makambo a jida ka ba Congolais biso koko na biso jida kopi kole kutute biso to ba descendant ya jida RDC apena descendant jida pona tali ki motema mabeza kana ba Congolais na ba façon nyonso za étrange na kanté ke suka kana bato basala mabe po mabe kanga mabango po bazada ba sase ba miyibi bandumba banani or mabe ya ba Congolais atala ti cravate sur ba français mais motema mabe sila kate Congolais ko za na mbongo ba pese budget ba biki ko kweya te
mais congolais mususu kazo kemba kozane senga kopesa avantage tazomona kwa neti kisoka komi na avantage komi lokola ye congolais mabena e malamu ya congolais vraiment kabela étranger oyo ayebi ete tchadien djiboutien angolais akabele nyonso Mexique wana kutu tala tia complexe na place nango congolais zande de nature congolais même baleki na moko propre akondima pimela bango akabela batu mususu ba po beteleka maboko congolais ko sa ke voyage comme na poto bengsi bande ko mwasi ko baleki ne propre to boy te so to lobi nango bongo tanto pona mwasi na tanto ambake malamu ko lekanenga kola na famille e bongo ba congolais oyo famille eteka lupango batinde poto mawanga na mama na papa pona bisayo papa teki ndamba lupango bimono zo umela mwasi mobali kende poto tikata effort na yo ba parents ba sacrifice ba koma na kikuku bateka ndambu po kende voyage po soko bongi ata bango te banuni baleki no sunga bango babonga okoma na poto so pe copie mo balukela bango okoma kotuna ba leki no ba question ko l'interrogation so ba répondre mabe pe ko tongo ba guto mone na ngana sala e malamu me oya loba na nga etikala libela ba congolais na loba no clair congolais ndenga zali ko zane pire bozo solola nyonso ko betela take pire yo nzoko mtaso poto pembeni ye okansa makamno tu beba rezama to muzali banda nzoko nde pire yo a otreri yo okendo fande na église pambo ko sela mfutema nzoko mfutema ngana ye ayebite même mfutema akokanga congolais mais ebike so na kangie mingi basiri to mfutema musu to kanga batu wa mfutema Congo sala kandambo oyo tikala biso mwana to forcer ngona nkoto ko sela mfutema ki congolais na bina nyonso wana yo zalo mutabatoli ya ba conseil belé toli ko pesa net za nini pona ko calmer na so ya ndeko nanga ba expliquer misu makambe monite ozo mona eleki muto akangi matoi babetele lisolo makambu misu emonaka eleki ata koyoka est-ce que yebi papa na yo wana mamba sika na ko fana pembeni bozolo ba na oyoka menjoko bosolo na ba code na robeta lisolo ndenge boloba kinjo kesa yango te makamisa na abo tiniki biso na b c'est là fa bosali kamande boyoka na so bomoni batu bolo belango na code oyo ndenge zaka mingi na ba police na makambo ebele même na ba docteur au moins na teke yokolo malade ke pas docteur après sur dossier makambe bisi muninga docteur ozano yoki mais oyoki tenzo ndenge code balobeli malade na yo mais yo moko yoki mais quand ça balabi yango te so comprendre mais oyo moni ndenge ke zongi ata ba kosho ko batana na mona ke kebo zongi boye ko mona leki ko yoka landanga très bien problème nanga na RDC sani landanga très bien batu bakansaka Congo ebebi te banda basala ngo na nzambe Congo nde batu bana kati babebisi ko Congo landanga toli na zopesa na RDC na bande on na bato basambelaka po bato basambelaka ba on de place asuka oso mabe indi mingi basambeli ndi bapesa ko conseil lelo yo place ko sambela comme des places de sous mabele ki même ya mukili place bato ba memi bible bazo banga nzambe na misu po ba mona na kenga na tambola na vérité tambola na vérité église akala na lelo différent église akala ba baka ko tanga teme ba tambola na nzambe saka na bango saba fungola bible mingi lelo ba fungoli bible bakangi bible suka tisuka mangombe bimie bele me mabezo mataka lokwa fulufula masa ya masanga nini ko sala ke makambo esila toke malem so ina koti une église afana zonga pe ba ke place nanu malamu ko pesa réseau vanda et baby bongo kote tikale ko sala ndenge nini est-ce que bike zana ba pasteur mususu obetele masero na yo mutakendo panzo sango na cité ye landanga bien ba pasteur et yana motei mususu obetele ngamba makambo zo mona biyaka na ndako tango kenjo ko komi mwasi na misa tu mamoni na lasi na loboko landanga bien ezana fi musoko mena ke chorale ko yemba aumela mingi na chorale la église ko kantia ngaka nzambe pona ba fenjo kanda ko tam mobala ki kumbi na mbanda na kati l'église landanga très bien au moins ni frère mususu azana grâce à nzambo nzamba chela likabasi ngéglise kende liboso ba o ba yebi nzambe poko sambela nzambe zaka na parti plus tam to futa bino kolo mukili moko mona o azana grâce soko ba moni ba timbeli ba étouffé ya matate bango batikala ka soko comme nzamba linga bango banda avec bandela mukili oya ko forcer grâce soko ba moni ba kosa ko komisa so ba bendi po ba chele poison ceux qui na kosi tala kombe de basala nzambe ba kufi na église mais bato bomi bango batalibana teka bate yango mona banga ke église makasi ko leka mukili ngaso na otamba na batamukina na confiance ko leka bato église na lo bango clair bato église baka na bible ko tia idée te tango fungona mutema nzoka basasi yo bato église bazala ko la bakoy babima na soki sama seke me mino eliaka bato kataka mingi na tamba na bapagano bazala ko bataba ba maseke obange na musika pusa na premier na liaka ne matiti pas comprendre so yima kam na ebisi yo
so tolongwe kuna tozongi na mukili na mukili ndenge tozali awa yeba yango premier ennemi na yo munoko premier ennemi na yo coffre fort motema soko bateli munoko na coffre fort motema te oko se livrer partout oko bimisa bitumba sa obonga partir de malobaka na audace ozana ngo komelo ngambo bagare ba ebandi ndeni suwa exemple nde moninga kalami tano pena nzamba ko sala ngana ko voyager mais ba moni otambusaka mapa batali mombongo na ndenge ko pesa ba délai otangi ya ina ne e balanité ato si 4 baki ya mapa so sala contre ko petit capoto te mais le ko le beti tolo ka ke nazo voyager na ko kende Canada voyage na audace par la foi ba to baningaka matu bazwa te ba yoke kominga ngambo yaya na o propre ndeko na o propre mutazana mbongo okenda kotala soko za pia ko ke lokoma wakabelo na bana tango betika masero ke ngana ko voyager batu bakangisa ngo komeli ainio libela amoni ko tala na lipapa o senga $10 bino na pia ndeko bakene konzati ya ticket na leseka biloko na komiselo ko la boy bona kabele 500 e katana lukakola ba mananze na nzete makambo za na Kongo na bana makambo mikeso ko compagnie nga bien o zango mwene ba congolais la pipa bana bandeko ba boye ko fungela baninga mitema batika la boy via mukileza kwa Adam tant to soka Adam to chaka 20 contre 20 yebango to saka na adversaire to mona kaite to kobunisa akobunisa ko timu ko lokoku okokufa o sambela te bagara ko sambeleza bagara vie eza bagara ko kola eza landanga bien différencier ni sona na lando très bien nazo peso ba tek so na bene baki moko to kujwa temps na nglo baka mutu mtapono ya ye landanga bien na luba vie eza lokola dame eza nini dame eza otandi ba bouchon pour organiser équipe olinga te opola ye paza na posa wana a gagner comment yo to ya na vie ba misusu bazwa te o bazwa te ne pas dit que ba yebi ko luka vite ba yebaka ko beta dame mabe yango ba polaka na équipe eza na bango comme adversaire ça ta soka kangyo mingo timbeli je na to kotika la pire ko seli batu ba mfuto nzo kande bolole yo moko tambola na technique ko échapper ça ta poko malaise ko koma pato za mbongo te ko za la laisse na muki opesio na o nzamba pesio na mwasi na bana balo ba tata solo mobala solo yeyo kimia ya motema eleki kimia muto achi ba million na banki église était biso que soko za na ba mbongo ndoko mi à l'aise mais ngana moni mutu msa za na mbongo koleka ebele melika musu se tali mbongo te sali e passe ke ko mibo matiki mbongo o ba bola baso ba ke e amibo mi pona ni atiki ba million na banki kanda ninyi ko ya pese motema passe amibo matiki ba million o ba bola balukaka enseignement mabe o ya pesa ka matoi na mbongo mingi aza muto atenga makatro keba na mutalingi mbongo lingande musala pesa ngo konzo pesa mbongo bongo koma nango stable ko lula ka mbongo te lulande musala eloko zangi na Kongo balingi bomengo sabalu baluka bo kabeli vina bino batu misusu ba simple bino lokwa nyongo nzoko zobela te mokenda mita saba siffler opemela nini comment mama 80 ans continue koteka makala leso mukolo mozana 30 miko makaso pe opemi nana tindi opema erreur sana Kongo est-ce que ezan futema rien o boy ko pesa au réseau et bimisio zoba bati ya bino vérité ko tamba ba prophète bo prierenga ba prelo nani problème au sala nzamba barayo comme belle parce que nous battons pas comme les premières fois qu'on a fait yo kenda ki fait to kenda ki baro sali ki ndumbo lango so nkutu iner o beti maso na tonde na koma kinda kuma na eba parce que na bomba ki o sata or sata na posa ba to boma yo lango meli masanga mo komito tongo so ki mutabatelo nani zambe parce que pona ko pesa fi na réseau so c'est là nani bere de sana Kongo na to original bokabi fi na bino moko ofele na je bisayo avec la ta mona mukilité mukola ko expliquer ngata na papier pour mona kaza peu près ah comme ndambu so continue pasteur très bien on comprend na tala ka enseignement na modèle batu bazo vivre na ko comprendre que ko boya ko yeba ko tala ndimanga na ko sauter ko pesa vie forme eza papa na mama te ko pesa vie forme eza classité na moni ba intellectuel ba sisi classe ba kana buso ba makanisa mabetika ba ona mutu maintenant français na anglais pour na mona muta sisi classe ba so betele maboko na musala yebi ko juger maintenant makambe talinda kuna bana manka o mona comportement na cité na ba famille on dirait mutu moka tangati soka bandi ko finga mwasi abota na mama abota mwasi finga ki na kati masisa classe o tale na monoko français na anglais mais musu so mona voyu zo batangate na misu moyibi po esa métier na sana musala te mais tanga soka mbongo soka tanga pesa ba bokilo valeur on dimate ka ibaka na butu nini tinda banga ba bokilo mais na butu wato yakanga kale ki kutu bokilo na munene respect ko linga mwasi ni bomba sana makokite ko pesa wana fa pesa valeur eloko moyebite koma na niveau ke nzamba bwa kisayo te batamukili ba juge po na makamunyo so vie sagesse amukilele ki ba budingi nyoso ko mona na vie poko tonga budingi za mele nzamba pesa mutu
oyebi ke bato bapesi classe lokumu mais avant Adamu na Eva batanga po Adamu na Eva batanga te mais bango nde bapiaki idée ko sala makambo epesa lelo fiti lelo est ce que bilange le na classe bilange est ce que bilanga ba sa na classe écoute bilanga ko sala boîte oti na classe mais elle écoute la classe nde ima la boîte nde sali ba bateau poyeba ko sikola bangombe oti na classe na peso ba schéma pona ko sala ko meme oti na classe ko meme za konza musala et loko zangi ba congolais ba lingi via paresse ba zolula bomengo ba boy ko luka ba kabeli batu banuna faute po batu banuna batamblaka na sagesse era bampaka balingaka mbongo te balingaka nde vie na kotambola na vie na respect yango banuni okoko sambela te onuni soki nzamba agréé yo lelo bozo kende église ba mono église o sambeli mais na foto tamboka na nzambe to so banga nde pasteur place osaka ye moko mabele kiminga yango nzamba so bomaka bino noki boko selo ayini bato lelo hypocrisie bo memi bible na ba ventir bo tondi ba verset ko leka batakalme batakala ba umeli ko leka bino comment bato akala bazana maele ko banga nzambe sa batanga bible bino botangi bible tisuka me bozo to nzambe te. Comment courage à Luka vie so mona vie comme na passe mozotia vie na maseki ndako na bino bolia ka bete mama sali makasi na papa okoli okomi na jo so mele kena so vie nga charge ke ko so me zanga mobile na mona susu ya kaka au place tonde raté au baksa su charge est-ce qu'on vous mes en famille yo moko bolole na mikumbo sengi ya kubwaka nazo biso vérité faut retambola na sagesse tozana lero bate ya bino maseki te okoki ko prier ti na sang soko Luka ka to saka piaka okokota ba dégâts. Bon, mon frère, mon frère, mon frère, le koso. A des fois qui m'a pas beaucoup fouta. Obi nga monaki mususu. Wana nga moko. Na o prier na tongo be parler à langue likola mokate. Seigneur bungola banzela. Donc moi ça m'a pas ye wana de faire des 4 maps. Tonaki mongonga moi ça m'a pas na diminuer ko prière. Soka yoki nga ko senga nyo. Na comme ça mtaki pembeni lo bana ye na zate. Le bana moi ça prier. Zate. Tena 4 maps ko prier. Na linga kene bongo na continuer. Po soka timbeli nga danger na ko futela wapi ko so ne ko bi. Kondi manange kwa inama taba risque moni ba dega o ayoka ki pe ba lobi bongo mais tango ataki na sima tana biseke nzamba sala ki kondima frère o assemble ma wanga na banyongo na mona ke lokuta na kondima nzambe na ende ndenge bele bo sambu église bate ya bino bima luka kotambwa na nzambe vrai za na motema tokuta na l'église ka pona formalité passer à côté yanga pengwa te yanga nini passer za simple mondimi lokolanga azunde chance ko te yande na yoka kai okoza la mondimi ozana kondima makasi ko leka motema benga na nzambe mazotema sana kondima te lokwa yo bate ya bino vérité comment dit comme ça prophète italanga soko tuna ba prophète oza goy encourage abi kende na zabo nzambe nda ibinga biyo mananga tina kufa kate nzamba sana nga nani akopianga faute na place biso tu ba fautif juge point na pas ce conseil sérieux okopianga faute par rapport à quoi yo lokola nga oya nga ndo tombe lokwa sanya mapa oya yo bomba nana timbeli yo yeba viko mama na te original tala kolenga ka mutu na vite conseil gratuit pesa mutu nyo so respect banga mutu apesi opema abonga teta lokwa mutu soka zwa merci so pas zwa te mafu ba tutu bazanga soko tali bango faki basila comment bazanga ba umela koleka babonga ba mukeme bakufaka mingi bate yayo or mobola fa kufa va comment mobola umeli mva matikali comment mutu achebi na match ba bimisa e futera si sama match entraîneur sali kanai ndenge nini kanai lokwa ba pasteur le côté ya mbonge ko sa babola ke bon nini liwa ezalaka pona e ko sa ba riche ke liwa ezalaka pona babola o comprendre ja d'âge wana ba futilité wana za batu ba créer ngo wana ba futilité ma sœur na je biso makambo eza na nzela ke na vie fo royeba un jour to rolongwa ko boma nzoto pona ko lukela makasi na yo et doubler yo te ko sala ke loko moko te na violu ka comparaison sala ke loko na place ko succès limite a vie ndenge ba tiela yo to zana mukilo ko ba carte mémoire tozana ba carte mémoire zaka modèle mo chaque giga na catégorie na soko za 1 giga suka 1 giga o za 2 giga 2 giga 12 giga 12 giga na mona carte mémoire mususu ko tika 30 chansons maman que to etondi espace yate mais mususu ko tia 600 chansons ezakaka n'est pas dit que ça faut carte mémoire ana limite volume suka exemple ba nyama ete ya biso comment na zamba confuse la entre mboloko nzoku mukelele fourmi banda zambe sale mati lo bazala kaka mais na renya manyama tanto ko mona fourmi de chef du quartier ba pese le kumu na zamba keba conseil na pesio na bisaka bino te ko seka muko na fulute avec comme ane bunisa ba tuna feti moyeba tous les babolo moni banuni eza grâce ko nuna ba tela ngo ba moko na banki te ko nuna ba kono pa nzambe te so moni mutanuni banga fois 100 génération oyo ekufi mbangu po ba boy ko pesa matoy na batu ba umela
bakansaka batata na bamama lokola baumela sa mbongo soki bayebi rien génération akokola pa tata wana soki azwi mele mpe baninga na classe awangani papa na mama komopesa bakamarade valeur koleka ndako oyo baninga bakoloba oyo akosala monta mbongo bakobetele na bato babonga sali bakote bazwi akoyoka bango noki baparent na yaboki bango mpe ntango danger koya bakosali baparent etamboleli mabe naote original eloko même l'église bateyaka bino te église échange message soki tata aza na message molili na mama atindela ye moto faux message papa na mama soki babotanga ata bamisala molili nakotika jamais komanke na moi respect soki naza eloko nakopia ye na butu nde tokolala nzambe lokola alingi nga akokotela nga na sa pongi mpe eza motima ya molimo koma na ntongo nani moka nafinga tata atyenga na vi nakosema pamboli wapi batei mabe batei balakisi bino fo nzela amanamo verité balakisi bino nzambe ya mbangu ndire biloko ebela bien te balekisa supu mai mwalula musuni tobangi na solo po epesi solo kitoko na munoko musuni makasi yoka bango na baverse ya bible lokola baza baloreya kendo tala makambo basaka na nsima bible bato mabe solo ya biloko epesi biso kisungusungu tomeka musuni ebela te kombele batei na bayembi baza ya kobela te bilandala apesa maserieux problème bon menga mosusu tobeteli maboko na miso ya nzambe eyebani te me na mokili tobeteli bango maboko babangisi biso kozanga na yo nanga loka toleki bawololi biso nzoko na miso ya nzambe otamboye na verité omeminga ngambo soko oyoki bato kosepelisa bato me mpa nzambe elifelo sepelisa nzambe batyola me na suki okota lola change pas de fréquence oyo turo na kosepelisa basupporter te bozwa nga na ekipe te na kosepelisa na entraîneur patikanga tisuka yo bateya yo challenge yaomoni nga na suka place naza oseka te yanga nini natali kobonga nanga ekomi retard me nabonga nakomi na susika fufe kota na dame na lala nanuna po makambo mboko natali yaje nakobonga ekomi retard ondire masu epepino océan bwa tokolanda yango retard tobaluka totala nini kobomba biso tokoma tongo nase madame keba saka na nga na nyonso malikambo ya fufu tiaka ebele sino te libala ekokufa yo otianga fufu lokola ya mwana nga kolombo saka na yo nakokoma tongo ndenge nini epuis na biloko namemaka ya kilo mobile ya porteur mwasi alambelaki ti te oyo eza mokolo kobela fièvre mobile ya porteur mwasi abandelaki bamasango elala bukabuka azongisa na mo fo atambwaka na kilo soki fufu eza te so mbasa koma masango sala potopoto tiango su mwamba mpo mobile aza na kapasité ya komema saki be mpo azwa mbongo kofuta fufu na pokwa yo bateya yo nga aza mibala pa apamba te ngai na mobali moko soko osakani kama na ndoki ewenze na elokaki tunga lamba oui 7000 fois 8000 na pese na mondo nano ke wenze te bandi yaka na boudin kate ya 6 na mbongo nyo zo 6 boudin yo olamba nga supu mai po be pisi nyo se 6 na boudin après ko c'est ça ka bouillon français aussi si mbongo te be pisi na boudin yo yongo basi bazaka na avantage ya makasi ko ba na nzoto mike libala ka demo mo si avimbi ko leka moba ako vimbali wenze ameka biloko na moto sa ebela après na ko kabola mikoti su na kati aussi si ma papuna kingo erko kabalaso mikoti sina quel avantage wa mabala kala turo yego ebana na ebisi yo na remarque mobala ta sanga mboka 3 mois si fois vimba koleka mobala finalement ta chambre era ngamu pepe vimba ozoli ani non turo fo yeba photo vimba nzela mo to konda nzela mo oh la passe ya moi passe ka munena vada boniko bala solola est-ce baliaka dembuma o alenda matike muni foyeba erozo lambo mekili papu yelanga pe poso na ndako papa meke komi na etani nga kolombongo te tika awa to siasu maekita non personne ba piste close osek en tout cas pasteur John bon na habité aux la problème na maman kota wenze toni polo belango trop nde polele po mabala mingi zokufa mibali bazana soni koloba ngaza ka polele ngaza noir sur blanc na terre batu makambe ko comme sanga lobi na yina mutakendaka na bara lango 13 bouteilles zonga boko le bazo betere maboko etala loreya ye fo mutu na sepera na mutu amelaka te so akoti malo atikaka sango 9 boule ntango bazokoma mama mutu azotonga nzoto ye polaire malade ekoye kokoka te mpo antikore eza makasi omonaka kisi ya 300 abiki pourkoi aliaka bia maladi ma ekoka ye eza te na oteya yo komo otambwisi kamio komi ezongisi ndako olingo bima nango olobi so okoti yango station ekomema mosusu vi nzoto eza yanga moko te basimbisanga nga omoni fo nabatela nga mpo so nasakani akolongosanga noki nakosa bato balienga pesa vie valeur yo na nzoto boya mibale omonaka bitumba nzoto ezaka ya solo na suka koma so moto akomi mpaka aza na posa umela nzoto elembi fe meme balongwa bateya yo vraiment to père na biso mena koka alembi likambo mosusu pakende nakale
ye na kata za na posa kene mais nzoto ba pesa tellement comme na suka morti dele ba katela ki nzoto eko kisima nzela tolo omoni temps eza na l'air ya omoni nga na sala nzoto na technique na pesa we awa raison ya to botuna nga santé ndenge nini na lobaka très bien pourquoi na zaka positif na kolia na lingaka bomengo te na lingaka ndeko lia na koluka musala a partir ya musala ne konzo ndeko sanga tina matana koma na mbongo so na bandi koluka na tala bomengo na koboya misala mikepo na komona kobongo komi retard so bandi ko pesa misu makama minene okota na tia challenge o bando chola batutu ba saka kopa mikeo yo posa na fia malonga te o mondo kotika na défaite a partir ya misu yo moni mimba koma na n mali kamuke ngai te fo Paris fo Londres mais tika pamba kolongwa timba nzangu so kenda bereza na ba congolais bozo lula makama minene so za na mbongo mukeno no ko pesa ta avantage lula nano ozo mona ozo pesa valeur ya ko pesa conseil mama so ko ngio resi na vie ato sambelite nzamba sala lingana no yo moko numéro 1 kanga matoi na batu nyonso batu to kokuta na mukili e ana mukeba kolingo mukeba koboya yo problème na yo so ko pesa batu matoi o ina même na famille na yo famille na ozo mona bakosa bandiko no propre me balinga to bala va bango wana ba pe na unité o beta tout robeti mo mbale no ayeba ndio ba makamsu ya kalo sala to ba bambeli mobali po mobali motamele elemba o kanzo ko famille bazo bomba nga likambo eza ba lia nzoka lianga nité chebino très baza ba jida mususu ba camarade mususu na famille oketa la ndeo moka bengso yaka na fête oyo lambele tia peso tikio ki comme na lobby o so misino ko na fête ite tanga lambeka ibaki misuni po e ba Congo conseil salela oyo zo sala oya yo ko betela ngo tolo ko lenga te oya batu ato bon siti na 100 okozaka retour ba ko cholo je te dis avec amour ya moninga na pesa na sambo na mibombanga na yina ko tala batu te na baela ndeko kene pa na bino po bozana balangage mabe mutu so ke tala ye komi o bolola ko senga ngambongo pour comprendre na vie zanga tutika na dignité foutela mais en respect que fana ndaka bandeko ya ofele mo kama le bébé le zolia tala na te original ko kotinda bana pe congé pa bandeko te so ndiminga bien pe mabe kufana bango na nzala so yo kinga bien na le binyo so douté la plupart sur ça 80 ba baby ça et na bana bakenda pa congé pa bandeko afanda kuna lia kaka munene mais oya yo kele comme takenda soda na guerre mwana sana kata yo ko finga me façon nyonso na benga ki binwa yo ko sala ni nyao ngam na bokola yo kutu d'avance na lembi bino maman na sundelo apona nini bana na bakola akoloba te pona soni mais tanga tela papa zo kama papa bukatinga na kate sanga oyo bato zo mona ndeko kitoko na la na ponche mais ona zo yo kele ki bombe na mato ya mo bana msuba ko kata ko mola na balabala kindoke kimisi ye aboya yo kama be ala ni sika mabe azala libre ya mo moni boteya mabe bate ya bino original version mukiri tikela nzambe sala paro ko kokasima ndelo longwa ko yana mukiri to comme ça makama batelo kwa yondo yebi okokufa avant tala ko sakabi yamba mbate ya tiro tiesabi conseil gratuit na pesa schéma o mukiri moko tamba ne kengi so lingo réussir comme aveugle tatikali mutakala taba wololi akoba ke mtabololi akotamba na soni amoni nani paka ngelongi na wekeso na mona kamulili ya bino nangani o seko sekate yanga tala ate ya yo na te original ya moni ngama fou simba tenga nanga na se madame so yo ki bato tali mobala vino oye na nde pia kerme na forsak so ko changer nga okyo na fopu okoze mobala mutu ka mokozale se ko bolola tshako na kimia te na esa ko netoko me fufu na bombarder ke tshako matame bim ok sika mituka talo zi mituka me bambana ba ko mi 30 ko za kimia wa oyeba titulaire yeyo kuta na Adamu na Eva tole bambu matolala et puis pondo esa munene ko leka musuni so landi misuni mingi ba solo opération belika cancer esa madame pa boya misuni libela na linga ngo tia kana wangila biloka kitoko ngo pona mweshe na pema akosi 4000 francs akonga badia 3000 pondo 1000 francs pour ça et loko likolo complément pondo eza na misuni tshaka su mabe ko za mukuu ape gwe baby tika pondo ye moko original nde nzamba saki kuma nde santé goya tala linga ne soupe za ka mingi au moins na tonde matame ko bimosali voyage à Londres nde ba pondo ba fufu mo garda ka taille na zoko ebisa yo soko lingo za na kimena libala kotaka budget te talaka sachet na papa mimini nini na zo ebisa yo lamba nde papa yaka na sachet salaire pour l'andelate mama salaire soko sala ka so mona makaro compagnie ata na bimo fie pantalon mona makaro compagnie o mona ka ba adresse au conteneur kitaki wapi conteneur eza wapi yo mona ka ba adresse côté yo so mona makaro compagnie o mona tena komana kati agetraf Congo fitira si na portaka ku kuna yo zana ngabi yaya yo uluka makaro compagnie ese na boyo na ndako to za nyong na futa nyoso complet pourquoi ta dimanche na bimaka na za bimema mema wa sala ka pe maka dimanche
nakosi nga saka ti dimanche nazonga 19h yo po ba ke na coopéra de buyo challenger ya moni fufu na ngana ngakosana ngoma sécurité et puis so ba eto zola mambongo za muke bende bakoni si ma freiner moto sala kwa moto ngeke kufokosa ka makalo eza ya makasi moi si kabate na kaba yo tala oyo biso moko tokotonda te tokabela bato confesse ngo ya nini ata nzamba sala eloko na bible oya kotonda te kabela bato bateya yo mona okomona na mecha libala te hein ko bala fosa motema munelo ko obombi omoni ebembe mobombi ya saoloba libala za ko omoni ebembe obombi ba supporter la ba manga soko balinga sana basine yani bilo mususu ko bimisi ko so makofi lokana na moni mbanda yo bimisi yanga mi bana bango bana dego nga go unique ozoti o livre nga yo saka so ba bite olia to kendo lesu pana bango wana bimisi yanga to le to kele pe bango wana 1-1 yo bale yanga baba kele bango bo fele na landi tena tika na ndambo ya yo poko defela nga ko ebande ngo futa ngo sakana challenger la lalia o 2022 karate 2023 ozoma kisasa nenge tebite bandeke bapumbaka su te pasi eleka bakoma na madusu bamwana bakoma kotamba pembeni basoso batala baliaka penza nini biso tokumbaka pamba tolanda eza nini awo po toza mapapu moko koma biso tokufaka fa bango te tala makambo echange posa tia loboko boy nyau nga bebebia omona nyau matama ekiti ele na echange nyau zokosolaka lelo nyonso ndira zwi corona nzale kangana banyama muke anyoloki nga bia kokata motema mboka oyo sakana tala na ebisa ngala moni mbwa likosha mbwa bimisi mama toyi ngabi o mbwani o oli tutu oni ndiko nzala sili mama na ngamboko ye mbwa bazoka ngena singore mesha ko minde gentil na okabela amona mtutu ka elongi ko seka aina nguba te aina mkokoli te tala mboka oyo sakana biyaye we kongole okomona pasi awe lekili felo o entraînement li felo c'est vrai so nyoka mina kongo na li felo kolela makasi ti batondo kamo amutema munene on esa bata parika mwende depuis zaka biso depuis Congo to zaka ndambo abo ya boye ko siko lokwa na ngaba okoyeba non eza entraînement mama makambo ezawa tala banat tamba na babo na bana ba 9 à 8 ba ko tamba na ba station ko tamba nzanza ba ndo pese batata ba kufite bana mwana 9 satike so andi tata ngana ko kufa bina milukela vinga ngamoko mwana bandiko luka ba satala Zamba Pambola. Merci beaucoup, Pasteur John. Vraiment, tout qui très ravi. Au moins, il a pandi na se. To simba mo toto lorota. Et akoyo ka Pasteur John na toli a pété. Donc na pété nyon so toli ko type van. Mais c'est intéressant hein. Moi c'est ngabino chaque fois to cela na Pasteur John bo za bloc notre du stylo. Notaka ba poser sincère parce que c'est la vie. Auto betara avis réel yango ya musika te. Merci à Dida Lumumba qui derrière la caméra, merci à Albi Bayunga, merci na CKL Pro, merci na bino nyonso balandia. Congo Winner Télévision bolanda ki biso à travers cette émission à chacun son tour auto yamba ki bongo Pasteur John l'homme wa makara vraiment malobate je pense bien prochainement donc c'est rare comme d'habitude pour que toli vraiment et vendara ka temite mala biso merci à madame Sarah Pasteur John loba suka parce que to suki na biso tena ngabino nyonso numéro nanga 084 75 18 112 vraiment batutu bazala ki na bino moko bambote belé chaîne na biso Congo Winner TV bo s'abonner massivement tous ensemble to la bino vraiment to la pété base yango en tout cas merci à toi so ka so mo ka vato kabana ba inspiration o nyonso zwango quand être ba rapport batu ba yokati kututina te ka bato na sepelera ba yokati poto za mukena lola to sepele belé ce bokangi to comme belé comme risque tala ka fete mon konti batu ba le ka mbimbi comme ya kowe lela vous comprenez portez-vous bien au revoir Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Moutouma Fouana. Yamana Moutouma Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.